Mbote lisusu bande kolanga bino bande oyangai masolona député bon dimanche bisika bozwami bande kona biso nyonso tout bozwa bambote esika bozali masolona député ya mukolo mwa lelo syndicat pour les actions de Mama Denise Nyakeru Tshisekedi Sidenyati en sigle bakitaki na malweka eza masolo tokobeta lampadeur ototindaki tokopesa moins détail ya ba moi makambo parce que boyokaki ke na kabinda on a volé un poteau. Est-ce que c'est retrouvé ou pas tokobeta masolo bakulu na bakekanya makasese na kanya makasese bisika bakei avant que bakende moko abimi penza menuisier et il a expliqué et nous apprenons qu'il a été relâché parce que yi azaka na marché central azakolona te ndenge toyoki bokolanda moi musique wana tokotiela bino. Tokobeta masolo bande konanga ya pétition contre le président de l'Assemblée nationale Mboso Koria et Soloto Lokuta. Tokobeta masolo ya Karine Lokeso Nandolo masolo tokobeta bande konangai pona dossier ya Rosimu Kendi Chimanga. Nous avons informé bino déjà que tokoyambela bino et mon collègue André Tamboué, émission Babenyango Masolona de Pité, parce que je l'ai cité, je parlais de lui. Il a droit de s'exprimer, de s'expliquer ou de répondre. Il y a peut-être Wabito Beta Kilibaku, je vous informe aussi que Papa Kassende, il est à Paris, il a aussi réagi. Nous allons insérer sa vidéo, il y a inséré vidéo, il y a beaucoup là Kassende, parce que il nous a répondu, il nous a fait des remarques, comme on dit, Mikolo soki bazo sala ba remarque, ermoko il faut koto sabango et nenge tolobaka, tokotiela bino ba propos, on va essayer d'analyser. Mais déjà, je vais ramasser tout de suite dossier à Lampadeur. Ba Lampadeur, nous nous sommes battus pour Kekene. Et qu'il na moins dit tout, moi-même j'étais en Bougimal, j'ai assisté, je vais assez que Batia Yangona Motuka Ekende, je visitais ba dépôt à part ba démarche tomenaki awa tozaki na ba collègue nanga Kalonji qui m'entend aussi que je vais recevoir dans un autre numéro qui va suivre juste après et que na ngandajika et comme na kabinda tango comme na kabinda sur les 50 poteaux parce que zali ko kene 50 poteaux 50 sacs de ciment 50 lampadaires na ba accessoires nango 50 pour que ce n'est pas ya ko bomba ezaya ko placer directement pour que et banda kopesa ta moins lumière en attendant des solutions durables. Ba komi na kabinda un poteau ba vérifier après ba lobby c'est 49 poteaux. Il y a eu des suspicions et qui dans tous les sens ba muso ba lobby te vice gouverneur muto azui. Atinje pana bango na ngandajika. To jike na résidence na ba chaki poteau moko ainsi de suite. Na lobby et ça pouvait se faire par quelle magie. Ba linga ba même poteau wana na moto to ndenge nini. Finalement le vice-gouverneur m'a appelé pour me dire que le poteau a été retrouvé. Na Katanda, au lieu de 50, il y a eu 51. Donc, bah, Basalaki, pour comptabiliser, Basalaki Malamouté. Et je lui ai fait remarquer une chose. Boye Bakabatuni ni boko confier ma responsabilité parce que légèreté, la distraction. Aux autres réceptionner, aux autres vérifier, la conséquence est là. Pétition contre Mboso, ça c'est une question peut-être que je vais poser à mon collègue qui est avec moi, en tant que député. Karine Lokeso, Major Karine Lokeso est mise à la disposition à l'éditorat. Lokola Namigo Bakokaki Kobomba était là pendant longtemps, Batinde Lobi Nandolo, Akendaki Nandolo. Mais la difficulté ou la crainte, Nazala Zala quand même na prison en go, et que na prison, ils ont une organisation à part. Il y a le gouverneur, il y a le commandant PEM, il y a le chef de pavillon, et il y a une organisation en ligne moussous. Si au cas où, écoutez que parmi Batou, à Sala, écoutez à gouverneur, comment ça va se passer? Il faut qu'il y ait l'État Moussala et non servir les individus. Il y a des risques. Nabandi. Avant que tu abordes des questions à Sankour, tu limites à aborder un collègue Nanga, parce qu'il ne faut pas naomi ça y est na plateau. Ba ndeko wakendaki méthode comme ya kozaba kuluna les envoyer kanya makasesi. Malam Tomabe, je vais lui poser la question. Avant de poser la question à mon collègue, voilà cet extrait musicien
oyo abimi na kati ya bakuluna. Mazalanga emenisana marché centrale na baloki koleka colonel abengi ngai na bulebule eye nzoka azokangisanga ameninga na bekine na beti de semene batinanga na biloko te bona zali inosa utinanga kanyama te na tele logo te utinanga na buluwe te na ibi mbongo te utinanga makati te na kati marché te oazape ngana tele logo te oazobe yakokotelanga papa generale yakosambelanga papa laju yakokotelanga ye papa nanga nga nasalaka kuluna te nazalanga eseple menize na marché bapesa limite mpona kobeta bamesa nabetaki mesa kolonel abengi ngai aka na bulebulo mosusu ye nzoka abengi nga mpo akanganga atindanga mosika kuna na kanyama kasese nasaleloko te. Eh ben voilà, bonjour chers collègues. Bonjour. André Tamboué. Eliezer Tamboué. Bonne santé. Pepele. Olobi kama boro wane saline tisuyo. Olobi oyaka o répondre. Te kama boro wana eswinga en tant qu'individu te eswinde ekolo mobimba ya Congo et plus particulièrement bana Sankour mobimba va se sentir lésé na moi incompréhension za nango na mo ke mafumbe. Alors cosité nga za nango tout à fait normal hein. On ngana ko ya incompréhension ya mo ke mafumbe. Ke mafumbe de comprendre on va y arriver. Cette stratégie ya kozwa ba kuluna entre guillemets kotinda bango na kanya makasese, une bonne ou une mauvaise? Ngana za un activiste ya droit de l'homme na banzi suki mutu azana no condamné te et que présomption d'innocence ezo couvrir ataba bakangiye en flagrance. Il faut arriver à procès jusqu'au bout pour soumettre mutu na ba exécution misusu. Alors il y a une très bonne chose parce que la criminalité dans la milieu de ville est comme belé. Et ça bien. Mais c'est que un appareil judiciaire très opérationnel, très actif. Il savait que dès que Bakangi Batou, procès l'équipe et que condamné Bango, dans normal, procès public, même audience foraine, pour que tant que Moutazo Kende, peut-être qu'exécuter les travaux forcés, et ça là en toute illégalité. Et ça bien été que le Kota Moutou, kaka bongo po mutu moko peut-être akanela ya lobinga na yebani na commandant ba ke désigner mona na eto ndenge nini akei kuna kobima bere obomo na wana ba okanga mutu moko boye bakanga ki peut-être na likambo mususu po abuto beta mwasi na ye ekenet ake lokola kuluna ainsi de suite. Donc c'est un devoir et à biso ba service public et à l'état nyonso kobeta mwasi na ye za malamu non na lobi bakangi ye po na kobeta mwasi ba tie na lingomba ba kuluna et puis batindi ici. Donc pour nous pesika exemple ya kobeta mwasi, donc yo obeta ka mwasi na yo makasi te yo yebike nongana de yo moko buta ko lobawa na aparté ke ngana beta ka mutu te na makasi te akobeta mutu te. Donc oyebi en plus forte raison mwasi na ngai na lobaki na yo ke na defanda yo ta ko policier bazaji ko tindika yo. Voilà. Maintenant, est-ce que kotinda wana eza travaux forcés ou bien za musala bazo pesa bango ke au vu que des fois ki kuluna bato bazo salango faute ya kozanga nina kosala ba pesa bango occupation va devenir utile à la société pour les réintégrer ou bien c'est l'exécution d'une condamnation. La seule hypothèse rationnelle et légale légitime eza que ba ki de kosala exécuter ba peine ce qui bazo transformer ba déportation wana ya ba kuluna na ba arrestation et puis déportation sans procès, c'est de la violation flagrante des droits de l'homme. Et je crois que non mokonzamboka ici kazali a yebi pe batuna ba yebi que ce qui ba justice na biso za ko sala bongo ba ko sunga ete Congo
baisse ya tout ya respect droit de l'homme et kumata makasi eza bien te et sengande monde mokonza mboka lobaki état de droit ezala solo ata voleur aza na droit na ye ata mobomi ana na droit na ye ko to sango c'est pas ko lobaki no to protéger un criminel non faut que to sa droit ya mutu ko tala ye ko soumettre na procès ko condamner régulièrement et puis ko tinda ye ici ko exécuter peine sans risque et plutôt au profit de la nation. Et okay. Ça là André Tambwe ozana bana na yo na Kinshasa omoni mwana moko aza turbulent olobi otinda ye na wembwa nyama. OK olobi mwana ndenge nazomona mutu likolo boy natinda ye na mboka peut-être que mutu ekokita wana au déporté au violer droit de l'homme to c'est pour les biens ya mwana Mbeko ya 2009 etali protection ya droit de l'enfant et puis ça banzela nyonso ya lolenge il faut ko batela mwana soki boboti ozana makoki lisusu te ya ko batela o ya ko bongolisa mwana na bizale lisongolo pakala ba structure l'état o eza intégré baza wana juge enfant azali et puis parquet pour enfant ezali bangonde bako yeba surtout d'encadrement bako tchama en fonction ya ba examen psychopathologique ekoki ko bima pona ko yeba ba conséquences mosusu mais moi avant 18 ans aza obligé à toujours na titulaire moko boye après 18 ans et sengeli volonté na yesalema so volonté na qui est commis criminalité alors en tant que criminel ou délinquant à ce moment-là juge et sengeli a vérifié état physiologie état mental na nyonso état physique na nyonso et puis a attesté effectivement commission ya infraction puis ba tchaye na nisika et sengeli ba benga kango mettre hors d'état de nuit. Voilà. André Tambwe, admettons compare Ndoto aux chefs de l'État soit aux gouverneurs de la ville de Kinshasa. Phénomène Kuluna. Comment yoko se comporter? Pour renforcer l'efficacité de la police dans le service et renseignement civil et renseignement militaire parce que Kuluna est à capacité y compris parfois déserteurs à service de la sécurité. Donc il faut qu'on renforce le service de renseignement, qu'on renforce le service de la police criminelle, la brigade de police criminelle pour que et puis qu'on renforce l'appareil judiciaire. En tant que chef d'État, je vais investir dans la justice et dans l'armée et dans la police pour que ces gens-là soient à même de répondre à n'importe quelle criminalité. Mais autoyebi que le lingue développement mukiliza ko salema na nombre abatu na nombre ya nenge technologie za kumata criminalité pesa kumata makasi tomona bamboko ese tambolanga na zana Los Angeles tango nomona de la police bazo ko bunda na kuluna en pleine ville na ba hélicoptère donc criminalité za partout mais siko capacité à répondre ya ba service de sécurité ni sengeli ndi tomatisa mais ça que toujours ba décision moko uniquement pour contenter l'opinion parce que plus to lingi to contenter bato ba ko komana réseaux sociaux balingi boma toujours risquer tout boma pe ba Jésus ndenge to batika barabas puis pas boma. Non mais on ne tue pas. Oui, la différence entre sous-régime Nabino et Joseph Kabila na actuel les que bazo kende kokata bilanga masango ebimi ezongeli baboti baye kolia mais bino bosala opération likofi on a commettre fin na non opération likofi ezaki opération mabete opération likofi ndi sécuriser ville la Kinshasa so lobi boye yo zeli ya Kinshasa bazo risquer babeta yo mkomususu ba boya kuvoter opération likofi esungaka bato belé na kata Kinshasa pour ba vivre ba mama ba bande ko pasola na bazemi papa kuluna tika biloko wana mais eloko eza il faut to yeba ça que ba vu policier to kanisa kango que ba vu policier ndi ba policier ba bomaka bato mukolo marcha IDP sale makawa to lobate que to chaka na mutu ya bato mo sinon to ko chaba mort wana nyo sa mutu ya mukonza mboka lelo. Oui, mais les fruits ya opération likofi na fruit ya oyo bazotinda pour que basala musala quelle est la bonne kanya makase seba ebima wa bulu ebima na n'importe nani Joseph Kabila le zone mbabia zao asa viva tika kokosa bato ko désinformer population eza bientôt za molobeli ya peuple ya makasi peut-être bato bandimilaka foye baka population elingi nini pona kina yango na ko yebisa yo ke non ozo comparer boulot na kanyamaka ceci. Donc confirmer parce que l'enfermement aux juristes l'enfermement est une exécution d'une condamnation, c'est une décision finale dans un processus.
ya justice. OK? Parce que pona kokanga muntu eza sanction. Alors, yo zui muntu na oyo azozwa batu. Azui batu na Kinshasa. Atindi bakende na maloko mususu. Buluo, Ekafela, Luzumu na oyo azui batu. Alobi to kokangela binote, bokende bosala musala comme ça bozala utile à la société. Qui opte pour la bonne méthode? Non, méthode, il n'y a pas pire de méthode parmi les deux. Parce que au Kozoapé, détenu surtout condamné il y a risque de confrontation. Il y a gestion de la maison carcérale. Et puis gestion de la démographie carcérale. Et qu'on se pose attendre à Kanyamaka c'est sango. Donc Makamboana il faut que soit Kangone. Bakoko Kozoa bango sope batindi bango na Kanyamaka c'est. Mais Kanyamaka c'est botami na ngonga hotel. Oyebi que non c'est sous le régime yo qualifié wana ne Kanyamaka c'est botama. Non, ngana na kokota na désignation bo régime ni no ba na kabino na ko critiquer mo konza mboka ya kala Joseph Kabila na lingite ko kusunga yo na miloko wana akoke sikoyo bozara ka susu te na raison pour ça beaucoup mauvais lande ba poste union sacré comme débat mususu awa mweto koko maguna ne ta fait pas na opesa o maloba oloba nyoso zanango na lobi boye régime o wapi esala Kanyamaka sesi mais de colléger Lingo yebisanga e Kanyamaka c'est botami na 2 ans ya FCC cash ngandem tunazo tuna yo non na lobi régime nini ebota service national otobengi Kanyamaka sesi service national ebotami na Laurent Désiré Kabila. Très bien. Na Denis Kalume qui nous suit bakendaka kuna tangu bino boye na Kabila o Kabila fils. Quel était le sort réservé dans le service national? Honorable, tout ça va collègue. André Tamboué a député national comme moi. Tangu régime ya Kabila, bolobi mwana Kabila aye. Quel était le sort réservé dans le service national? Parce que bazolanda yo. Na ko pesa nekoleze longo ya makasi parce que sungi ba imboka balanda biyano na ngapona mutuna oyo service national et botamina Laurent Désiré Kabila o boyebi lolenge ayelaki na révolution ya 17 mai tango ba yinamboka na biso ba mboko ba zingi biso ba kaboli ekolo na biso totika ki na 3 provinces à Pamande Joseph Kabila à côté na Bokibokonzi na 2001 tango à côté priorité comme akasikoyo ya kozwa déjà population militaire donc comment kozwa ba imboka ba kende n'armée pour ba défendre ekolo na biso le salut à peuple à Congo ezalaki nde na commettre fin na ba mouvement rebelle ezalaki à peu près partout na république et surtout éclatement mboka banaki déjà komona na ba république amike botamaki alors moi na mboka Joseph Kabila ami pesi après 2 ans ya komi pesa na ko unifier mboka ko pacifier mboka toye na 1+4 na 1+4 a komi na présidence éclatée. Donc il n'est plus seul maître décideur. Nenge Laurent Désiré Kabila azalaki ya koloba ya ko définir politique mboka bota la constitution en transition très bien. Tant to longo na 1+4 to koti na système démocratique où il y a des institutions élues issues du peuple. Azaki obligé ya ko coaliser na ba opposant a pesi gestion ya mboka na un opposant na famille politique un opposant historique Antoine Kizenga na famille nae. Donc là il n'était plus le seul dictat de la politique de la nation. Vous pouvez bien lire notre constitution, ça c'est en concertation avec les premiers ministres. Il ne peut plus maintenant imposer et de évoluer bon jusqu'à l'alternance pacifique. Pas de balukaka au lieu de sa peuple oh batanga peut-être makambo makasi na mibiko na bisote ko yebisa bango vérité balinga ko mona bosoto na kata mona mboko ya asili se bongo ko vandi sa démocratie pe alternance pacifique na kata mboka na biso. Alors na lingi ko limbolela na mukusa ko yebisa ke na service national et botamaki na Laurent Désiré Kabila tant tozaki na régime politique ya décret article moko c'est-à-dire mokonza mboka il pouvait tout dicter. Tant Joseph Kabila il ne pouvait plus déjà il a commencé par diriger 3 provinces à Pamba Bandundu Bakongo na Kinshasa et Sili na ba biteni musutu ndam na Kasai kuna. Alors sikoyo tango to koti na démocratie il n'est plus le seul gestionnaire de la res publica. Il devient d'ailleurs
un membre inactif dans l'exécutif, ce que tu l'as dit bien, régime primo-ministériel. Donc, voilà ce qu'il y a comme substance. Oyo bato, balinga koyebi sa population vérité. Bato bakanisa nyoso poto tena kata na muto mokozambo. C'est que lelo ba bavure nyoso, ba anomalie nyoso. Mokozambo ka ndima ke non insécurité na yes nika chekrije na eteti de sikoyo. To tena mutu na ye. Nenge bato ba ko lia teti na ngonga oyo, to tena mutu na ban. Soko hôtelier moko bato bazaka na une balance. André Tamoué, la question est simple. Quel était le sort réservé na service national Oyo Ebota Kanyamaka CC à l'arrivée ou pendant l'exercice, les 18 ans, il y a règne, il y a Joseph Kabila. Nalingaki otunanga boye. Quel était le sort du service national pendant que Joseph Kabila azalaki mokonzi et que azalaki d'abord yemoko mokonza mboka azalaki na 1+4 na azalaki na kizenga azalaki na muzito azalaki na sami badi bangana chibala wana na koyebiso que gouvernement est affecté peu de ressources ba boma service nationalité mais ba affecté peu de ressources financières à service national. Là je reconnais il n'y a pas que les services nationaux, presque tous les services publics parce que déficit budgétaire tout ça qui nango ezalaki assez criant. Donc yango wana ba service est belé et connaît ça ce qu'on a appelé déficit budgétaire. Mais ça dit que Babomango, non, le service national existe. C'est pas pour rien que tu lis à Biloko et Belo et Boutana Bilangana Biso sous Joseph Kabila. Amos, Manik, c'est trop simple, la Moukina va te perdre avant que tu continues. Tatan Zambé, Biso Bananayo, ma jeune kabiliste. Tu es botika mokondi amboka na Biso Félix, Tshisekedi na maboko na yo. Oza na kati na ye on appelle ye que akomi président pour la constitution on appelle ye que mutoza na droit ya gouverner constitution azate on appelle ye nzambe s'il te plaît que Congo oyo bato bakufi mingi que à travers ye bato bakufa lisusu te nzambe ntango akozonga pour notre décision, aya na RTNC a annoncé la population de pardon politique a été. Ça na kati na ye pour onyosa koloba et dans la conforme na mibeko oyo pesa biso bibe na biso na mokito pe ni constitution nzambe. S'il te plaît Seigneur. Au nom ya amour ya mboka oyo otiki président na maboko na yo. Nzambe kanai matoi na batu oyo bazali koya ko pesa conseil ya mabe. Nzambe pesa ye mutema ya kolinga ndeko na Joseph Kabila kwa ndema ikotika pouvoir na kima ito topoya zala wana Nzambe tosengi yo pardon pesa ye bolingo ya kolinga peuple po lelo oyo soki makambe bebi peuple akomona pasi Nzambe kozala na ye ebandeli tina suka na nguya na yo toza na espoir ke tanga koya na RTNC akofele constitution te nous disons amen. Voilà, je dis ceci. Mzee Laurent Désiré Kabila a créé le service national. Aujourd'hui, il a un pouvoir. Kabila a pesa par raison. Il a un plus 4. Raison objective. C'est là que raison objective. La constitution jusqu'à aujourd'hui n'est pas révisée. Mais non, elle a été révisée en 2011. Non, mais attendez. Depuis que l'actuel chef de l'État est là, on n'a pas encore révisé la constitution. Non, mais on ne la respecte plus. Oui. C'est la qualité. Awa, service national et Sekui, na Félix comme chef de l'État, na Sylvestre Ilunga, il y a FCC, il y a Ipanabino PPRD, le kola yo, parce que yo a PPRD, comme premier ministre. Qu'est-ce qui a manqué à Kabila avec ses premiers ministres du PPRD? Parce que Matata, vous n'allez pas dire que Matata Zaki Moutoumsou, parce que t'as la négo survolé. C'est le président de la République qui nomme parallélisme des formes et des compétences. Alors, Nini Sali que avec Félix Antoine Tshisekedi, na un premier ministre, il y a Panabino, service national et c'est quoi? Tout le monde a siko bilanga ba masango. Non, service national est Koufakate. Place où on a l'ingénieur de sa peuple vérité. Bobomaka yango. Bobomaka yango te.
ba ressources nango et comment aménuiser en raison ya déficit budgétaire au izala qui na ba service public et beleza ka service national té ba imboka maso ba yebi bato ba za kwanya budget ya bien non siko ezanini et c'est ce qu'on appelle le rêve des priorités ya ba gestionnaire awa service national ezo régenté ya ministère nini. Première question, il faut décoloniser c'est une vérité. C'est il appartient au gestionnaire. Dans l'article 93 la Constitution nabiso, le ministre est responsable de son département. OK? C'est le principe de l'autonomie et de la spécialité ministérielle. Donc ce principe là fait que c'est le gestionnaire de ce ministère qui sait dans le quota qui lui est revenu dans le budget, d'affecter dans les différents services qui régentent de son ministère. Actuellement, sous le gouvernement Ilunkamba, que vous citez toujours dans le mauvais sens, dans le sens péjoratif, mais aujourd'hui je suis quand même heureux parce que vous reconnaissez quand même les exploits de ce premier ministre et de son gouvernement. Alors, le ministre actuel reconnaît et met un peu plus de moyens au service national pour permettre d'accueillir une démographie beaucoup plus abondante qu'avant. Ça, il faut reconnaître. Et je suis très honnête quant à ça. Et ça, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Les chefs de l'État, il n'a aucune compétence gouvernementale. Aucune. Je le dis sur ma main ici en tant que juriste. Les chefs de l'État ont des compétences exécutives réduites, qui se limite à 4 pour des raisons de discrétion. Mais ici, nous ne pouvons pas faire le débat d'école et d'académie. C'est au Premier ministre, au gouvernement, le seul responsable devant l'Assemblée nationale de la gestion du pays, de répondre et d'obtenir même les applaudissements lorsqu'il s'agit de quelque chose de bien. Pas au chef de l'État. Mais sinon, alors, comptez tout ce qui a été fait de positif, mettons tout sur le dos de Joseph Kabila, tout ce qui a été fait de mauvais, comme on les met sur le dos de Kabila, mettons aussi ce qui est mauvais sur le dos du président Félix Tshisekedi. Il faudrait qu'on dise aux gens la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'on veut réviser la Constitution aujourd'hui. Ça devient le credo. On ne veut pas ouvrir trop de débats scientifiques parce que tant aux Obama Kambo, il n'y a que le Premier ministre a un pouvoir. Le gouvernement n'est pas cité parmi les pouvoirs. C'est un sous-pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Ça, il faut souligner. Parce que quand vous passez, vous voulez interpréter la Constitution, et surtout devant les intellectuels, il faut comprendre. Jamais on a dit les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs gouvernementaux. Non, c'est le pouvoir exécutif. C'est dans le pouvoir qui est le chef de l'exécutif. Alors, quand vous prenez le pouvoir exécutif, nakati pouvoir exécutif, neza kamwa iloko amuke ba bengi gouvernement. Et c'est ça qu'il faut. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. C'est un sous-système. Le gouvernement, c'est un sous-système dans un système. Et le système, c'est l'exécutif. C'est comme ça qu'on dit les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs. Donc je pense que c'est une précision. On n'est pas là dans ces débats scientifiques qui peut-être qui risquent de nous amener et en dehors de ce qui vous amène sur ces plateaux. André Tambwe, oye awa qu'on réponde. Nalingana tu na yo question ya parlement. Et mais wana to koya peut-être après. Tout le belanan oye memio awa. André Tambwe oye na plateau ya Masolona député. Pour na ko répondre parce que ngai natanga ki kombo na yo. Na ko pesa yo mwangonga muke. Ou expliquer nini na lobaki ya mabe solo ezali koteni. Je vous laisse le temps. Na sepeli mingi ndengo pesinga esika micro na pona limbolela bana mboka malobo ezalaki ya yo mais sikoyo ba misusu ba comprendre yango bien te parce que eloko la liboso na sepela ki na maloba na yo c'est que tango bandi ko tanga ba sankurwa ya minene o basan na 3e position otangi en delta beno bi o pesinga valeur libosa ba bato misusu ba na ko citer basa na mubutu ngana na botamate siko na sepela ki quand même déjà wana no bi OK c'est que il y a les peuples mettent beaucoup de l'espoir à moi et je dois beaucoup mais lo que zaki moi confusion c'est les affaires plaidé mutanga kiyo mutanga kiyo eza collègue na yo oui eza collègue na yo ce n'est pas le peuple collègue na yo mais c'est Tambwe
qui a cité son collègue Ningo yebisaka biso ke mai olobaka awa ezande mituna population de memela kabiso analyse au sein qu'ils a au profit à peuple. Yango na kanisa ibongo alors à moins que au se dénier lelo. Mais eloko na sepila ki c'est que à la qui c'est effectivement image à centre des handicapés na Tchumbe. Tchumbe za cité onga na Botama. Na kolela wana mais na ngonga muke na kenaka loja pour na ba classe na ba sango na petit séminaire. Alors, Tchumbe na ebe ango très bien parce que ça porte d'entrée na pona kende katako mais Tchumbe za katako tenga na za élu ya katako kombe. Alors image za ya Tchumbe na territoire ya Lubefu oyo boyebi azana un député depuis 2003, c'est l'honorable Emerou Kondi, mon grand frère, très apprécié par sa population, il est toujours élu là-bas, donc voilà. Qu'on cité André Tamboué na place wana, je crois qu'ils ont aussi parce qu'a cité Léonard Cheokitundu. Et j'étais très content d'être le champion représentatif et disciple à Léonard Cheokitundu. Oh, je suis fièrement représentant. Alors, et l'autre que c'est l'amalgame où ils ont qui wana. Lobby centre des handicapés, Kema Fumbe, Sony, Anyanya Wanyanya. Il y a 3 concepts. Et Tindinga Sikona Kema Fumbe, Anyanya Wanyanya, Ozanga Sony. Ok. Voilà. Le liboso na fier na zanga Sony te neveleze. Na iko yebiso na fier ya kozala un sans courroie. Oya Botama et na Sankuru akola na mboka et puis asa ko contribuer na makoki na sanango na développement ici kawana. Na on a comme ministre na on a géré. Mais confusion liboso za kena OK kozwa image na solo la na Fofana tango zalaka na mboka na biso déjà na Lusambu et puis na Tchumbango akenda na mbonga mboka ya fondation Denise Nyakero o boyebi mbongo na biso maison civile nde ekenda kuna na yebisa pe Fofana boye na lobi makambo moni na mboka wana nengo mona ki Israël Mutombo alobi makambo bojima Kasai awa nenge pe yo pifo ya na kitso ya koloba po interpeller ba décideur na biso ko développer mboka eza mukumba ya mboka eza mukumba ya individu te ata ba sokio ministre ya tel 1000 fois ministre nenge papa Etienne Tshisekedi de bonne mémoire azaka 2 fois premier ministre ministre de la justice, ministre de l'intérieur, ambassadeur, vice-président de l'Assemblée nationale. Nyonso wana mokene lelo na kabeaka mwanga otali image DJ ki kwaza ko lakisa biso okondimate. Donc c'est pas parce que ton moni lelo matata ko comme premier ministre a tongi université ya Kafuna, c'est que batonyo va se comporter bongo na mboka dès que ba pesio responsabilité aux yeux ango au tinango pa na bino. Non, il faut des politiques ya mboka ya gouvernement et sunga développement ya bontité nyonso. Déficit de développement et pas na biso et outi na ba individu otolukaka ko cité te ngana conscient na intellectuel na protéger personne. C'est vrai que l'élite sankouroise n'a pas contribué comme il y fallait na développement na ba responsabilité au bazwaka. Mais ce n'est pas pour dire que développement wana eza ko incombé pas na bango. Non, moi je suis honnête, je vais dire que c'est l'État congolais qui a manqué à son devoir, pas seulement au Sankuru, pas seulement à Lubefu l'image qui est sortie, mais également dans tous les territoires du Sankuru, développement est assez. Mais quand il n'y a pas na luba on a les kaka. Na image na kopesa yango et on a kolakise que Katako n'a rien envié à Lubao par exemple. N'a rien envié, mais c'est pas que Katako est bien, non. Katako est dans un état de délabrement total, baravé partout. To zupe Lumumba ville Mokozamboka Oyasika à opérationnaliser à Salinini baravé ça partout mboke kufi. Wana un individu à Kozambongo nae akeko salango mais koko kapete il faut l'état a sa responsabilité nae. Alors tant que ça ka analyse sur déficit et développement ya beteni na biso mboka to confondaka ngote mais le pire c'est que aeko marier ngona philosophie qui sous-tend la culture tété la Kema Fumbe. Ça c'est un concept que honorable Élysée devrait comprendre que Kema Fumbe c'est une philosophie. C'est une culture qui n'a rien à voir avec les comportements individuels ou les actions individuelles de ma personnalité d'origine. Non. Kema Fumbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire un tété là, pas un sens. Un Sankourois, parce qu'il n'y a pas que le tété de son bon. Un Sankourois, par essence, n'est pas quelqu'un que l'on peut soumettre à l'esclavage.
C'est ça. Et ça n'a rien à voir avec notre inaction sur le plan développemental. C'est quelque chose qui est philosophique et qui est cosmique dans l'ADN de la province du Sankuru. Pour les Sankurois, vous allez vous rappeler, en 1889, une mutinerie à l'Oluabu, on l'appelle la révolte des Batetela. Et le mot Tétela vient de ces têtus-là. Ce n'est pas que nous sommes vraiment des têtus, non, nous refusons l'oppression. Et les Tétela, à travers l'histoire du pays, vous pouvez les lire depuis Tipo, donc à l'époque des conquérants arabes. Le peuple Tétela a marqué l'histoire. Nous sommes le seul dialecte dans ce pays qui est reconnu comme une exception à côté des 4 langues nationales par lesquelles l'enseignement doit se dispenser. Et ça, ce n'est pas maintenant, c'est depuis l'époque belge. Les Belges, lorsqu'ils occupaient Mikalai en 1905, ils commencent leur entrée vers Lusambo. Et lorsqu'ils arrivent à Lusambo, ils trouvent que l'enseignement devrait se faire à Chiluba, notamment. Après Luabu, ils arrivent à Mikalai et puis Lusambo. Mais après, lorsqu'ils atteignent Menga en 1909, ils ont compris qu'il y a un dialecte qui équivaut à une langue en termes d'intelligibilité, de compénétration avec l'alphabet français. C'est l'alphabet français. C'est comme ça qu'ils ont accepté tout de suite qu'ils dispensent l'enseignement du catéchisme en Tétela autant que le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Vous pouvez vous imaginer qu'en ces gens-là, ils prennent pour devise l'identité culturelle et l'identité philosophique Kema Fumbe. Des gens qu'on ne peut pas soumettre aveuglément. C'est des gens qui refusent l'oppression. C'est des gens avec qui on collabore. Et vous avez vu en 1935, lorsque s'est fait la première conférence pédagogique à Lusambo, Lusambo était encore chef-lieu de la grande province du Kasaï. Alors que nous étions sous la colonisation, tous les Blancs, les Belges qui se sont réunis à l'époque, les grands évêques et tout, ont dit non, les Tétela, il faut leur enseigner en Tétela. C'est parti de là, de cette fierté. Vous n'allez pas citer aujourd'hui Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito Dimba, qui sont les gens qui sont considérés comme l'un des gens, les bâtis de l'indépendance. Et même, je dirais même, les héros nationaux, au vrai sens du mot, même si jusqu'à présent, je ne me bats pour que Joseph Okito Dimba soit ne fût qu'inscrit dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Déjà, ne fût-ce comme grand chancelier ou comme concordant, c'est déjà bon. Je pense que mon collègue va prendre aussi ce combat parce qu'il n'est pas mort comme un soldat qui accompagnait Patrice Emery. Non, il est mort comme vice-président du Sénat et président en exercice parce qu'il était président au moment où il a été tué. Donc ce n'est pas quelque chose à banaliser. Vous devez prendre ce combat comme vous aimez les Sankuru, vous battre aussi pour Joseph Okito Dimba. C'est une demande en face. Mais alors, la philosophie Kema Fumbe s'inscrit dans ce combat-là de Kissa Sengando, les révolutionnaires, dans le combat des Tchachi, colonels et Tchachi, des gens qui sont cités à travers l'histoire de ces pays. Lambert Mende, que vous pouvez tout lui refuser, sauf reconnaître en lui ce qu'il a fait dans le règne en tant que nationaliste, son élan pour le nationalisme. Cheikh Kitundu, le seul après Lumumba, le seul parmi les ministres des Affaires étrangères qui a réussi à mettre à genoux les ambassadeurs ici dans ces pays occidentaux. Un ambassadeur de l'Union européenne, tout fait tout frappé, bima. Un nonce apostolique et tout fait tout frappé, bima. Parce que tu ne respectes pas la dignité congolaise, tu ne peux pas. C'est pas maintenant un ambassadeur rwandais peut se permettre d'écrire, de tweeter, de faire quoi, ou bien un ambassadeur américain peut se permettre de violer tous les principes de sécurité de ces pays et faire comme il veut, ou bien un ambassadeur britannique qui vient demander l'ordre de la session ordinaire dans une assemblée. Je ne sais pas si notre ambassadrice à Londres peut le faire au Parlement britannique, c'est impossible. Donc nous avons des gens que vous avez cités là et qui ont vraiment une notoriété dans le bon sens, mais indépendamment des autres défauts que vous pouvez trouver, ce sont des humains. Mais il y a une chose, c'est que pour ces pays, le Sankurois a donné le meilleur de lui-même en tant que nationaliste, en tant que celui qui refuse l'oppression. Et sur ce, il ne faut confondre pas nos anomalies personnelles, les étiquettes de certaines personnalités, et vous l'associez à cette philosophie Kema Fumbe, c'est extrêmement grave. Parce que Kema Fumbe, c'est nous identifier à nous. Et ça, on ne peut pas y toucher. Et pour ça, c'est pour ça que je cours ce matin pour dire Kema Fumbe n'est pas une théorie qu'on peut
se permettre sur un plateau de télévision et on parlait avec des mots de dédain. Non, c'est l'identité sankouroise qu'on ne peut pas toucher comme si on touchait quelque chose de banal comme ça. Non. Donc sur ce, vraiment, je voulais marteler avec efficacité. Et alors, il est venu la chanson de notre regretté Pena Djamba qui a chanté Anyanya Wanyanya. Anyanya Wanyanya, ça veut dire il n'y a rien chez nous au Sankourou depuis que le monde est parti. C'est vrai. Et nous continuons à réclamer de l'État congolais une reconnaissance. Ici, Anyanya Wanyanya ne responsabilise personne. Ça responsabilise plutôt l'État congolais de n'avoir rien foutu pour les peuples sankourois qui donne à chaque instant décisif de ces pays le meilleur de lui-même. Donc Anyanya ne doit pas être perçu comme si c'était une mauvaise chanson qui indexait tel ou tel. Non, c'est une chanson qui interpelle tout le monde, décideur du pays. C'est peut-être le fait que c'est intitulé en tété là que vous voulez coller comme l'interpellation ne concerne que les tétés là. Non, ça concerne tous les pays, donc toutes les autorités du pays et tous les fiscs de ces pays qui sont épris de l'esprit nationaliste chez au Sankourois. Et vous pouvez ne pas le reconnaître. Donc voilà un peu cette mise en garde, ou cette mise au point plutôt, je m'excuse, cette mise au point que je voulais faire par rapport à certains propos qui ont été prononcés. J'ai rappelé que Djumbe, c'est peut-être la deuxième agglomération de Sankourou. Et ces anomalies que vous avez vues, là vous connaissez les médias, ils ne prennent que certaines images. Il y a des écoles comme Epé Olamba que j'ai étudié à Djumbe, très bien bâti avec le programme des 1000 écoles de Matata Pogno. Il y a l'école Epé Kinyamba à Loteta, au village de Léonard Chiokitundu, très bien bâti, école primaire moderne. Ça, on ne va pas vous afficher ici. Il y a un stade à Katakokombe construit par Léonard Chiokitundu. Ça, on ne va pas. Il y a un pont durable à Lubefou, sur la rivière Lubefou, sur la rivière Lodjo. La rivière Lubefou, c'est l'honorable Kitodihé, sous Joseph Kabila. Sur le pont Lodjo, c'est l'honorable Chiokito, dans les territoires de Lubefou là. Et vous avez vu l'argent que vous avez envoyé à Fofana là-bas, à travers la fondation. Les banques privées qui sont là, c'est une action personnelle de Léonard Chiokitundu qui a permis à ce que les banques privées s'implantent dans le Sankourou. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. En tant qu'individu, il pose certains actes, ils sont limités. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités aussi. Ici à Kinshasa, où vous êtes élu, à côté de votre bureau dans la commune de Kinshasa, on ne peut pas poser les pieds lorsqu'il a plu. Est-ce que vous le dites? Est-ce qu'on vous indexe vous? Non, c'est l'État. On indexe l'État. Parce que ici, les gens sont habitués à ignorer. Lorsqu'on est dans le village, là, on parle des individus. Lorsqu'on est à Kinshasa, on parle de l'État, on appelle le gouverneur. Non, c'est partout que l'État doit agir. Et là, il faut que nous puissions prendre cette chose au sérieux, que nous qui sommes élus, nous puissions nous battre au Parlement pour que les gouvernements, à travers les budgets, les petites contributions du pauvre citoyen, le développement puisse arriver partout. Il faut qu'on évite l'ingérence du pouvoir central dans les entités décentralisées et régionalisées comme les provinces et les secteurs pour permettre qu'il y ait impulsion du développement à la base. C'est ce qui a freiné ces pays depuis longtemps. Aussi. Allô, bien. Allez, Anyanya Wanyanya, la régie. Nyongane, ongane suna bene jamba. Anyanya, Shaze Kalumba, yeah. Anyanya, Shaze Kalumba, soyi, yeah. Enonyenga na kisolo shokolo fumbe. Enonyenga na kisolo shoko ya fumbele Seka Lumumba. Enonye kumena na kisolo shoko ya fumbe. Voilà. Honorable André Tambwe n'a pas ça autant pour que Bandego. Je pense que Bolandi, honorable, mon collègue André Tambwe, mais avant que le Kola Toyoki quand même moins Zemboana. Anyanya, Toyoki bien. Nalingi Tocha encore une réaction, il y a Papa Kassembe. C'est Papa Kassembe? Kassende. Oui, Kassende plutôt. Kassende qui? Jean-Paul Kassende. Jean-Paul Kassende. Voilà, c'est bien lui, Papa Jean-Paul. Allez, la régie. Bonjour, Ndekonanga, Monsieur Eliezer Tambwe, Ngai Jean-Paul Kassende, Naye epa na yo, puna meka ko répondre yo na vidéo moko oyo
au Sali le 26 mars, oyo etamboli presque mokili mobimba, oyo lakisi province ya Sankuru, olakisi ndenge province na biso eloko esalami te, olakisi centre ya bandicapé, et en quelque sorte au dénoncer indifférence, il y a ba ressortissant, il y a Sankuru oyo baza responsable, donc ba oyo bazalaka to bazalaki to bazali na responsabilité au sein et appareil ya l'état na biso na mboka wana. Monsieur Eliezer nalingi na biso eloko moko. Biso batete la tozanga communicateur autant pour moi lokola yote. Tozana moko Léon Nembalemba, mwana ya Major Célestin Nembalemba. Un grand lumumbiste. Village Kombe ya tata ya Léon Nembalemba ou tobengaka papa Molière. Na village ona lowa ya Lumumba ezali moins de 5 km. Bango nyonso baza bato ya clan moko, clan ya Ewango. Jamais ton monan de konabiso wana papa Molière à se permettre à ça la ba vidéo ya ba province mususu à critiquer ba élu ya province wana. Na yebite soki yo oza kosalela, soki oza kosalela nani propagande pour la kisa eloko nini. Oza honorable député, il faut se respecter. Nazoluka yo kindeko te, mena yo ko koza musonge. Donc oza na etini mongo, oza moto ya kabinda. Papa, okoki na ran na yo ya député national, ya communicateur, kobunga, kozanga na moto na yo ba réalité ya mboka wana. Koya kotia songi te, olakisa Sankuru po loba, ba oyo basalaka, lobi, lelo, ba bongisi te, tala. Tikabiso batete la, calme. Mais apparemment, parce que lingi kotia songi, yebakana tuna yo. Yo kanisi province ya Sankuru wana. Basali yango kako bele lelo, ou bien basali yango kaka à l'époque où Mobutu Akimi, le 16 mai 1997-97, bien avant la kisa biso ndenge mboka na biso ya province ya Sankuru ezalaka. Depuis époque belge papa, province na biso ezalaka bele boye. Ba mindele ba kende basale loko moko te, to futa masumu ya révolte ya batete la. To futa masumu ya ndenge Patrice Emery Lumumba eko senga indépendance. Vous êtes bien placé. Poye baba oyo basalaka complot baboma Patrice Emery Lumumba. Yoza muto ya UDPS. Oyebi banani baboma ki Lumumba. Ye mokote na elongo baninga na ye. Ye moko président de la République. Auti ne UDPS. Tango komi président de la République. Akei na oni alobi nini. Soki babomaka Lumumba te mboka na biso na Congo ilinga kezala ndenge nini. Donc ye moka reconnaître bokasi ya Patrice Lumumba. Yo kanisi kayebi bao basalaka Lumumba mabete. Pona nini yo motema boye papa. Ok. Utangi bakombo ya Mende, Moïse Kanga, Basho Kitondo, utangi batu bakombo nyonso wana. Donc olingolo bake bango nde ba baby si Sankuru. Papa. Pesa na nu Sankuru na ba oyo lingi bazwa Sankuru ya Lumumba ezala ya bango bala kisabiso oyo bakoki kosala na Sankuru. Je vous lance un défi bakosala pe loko moko te. Pona mboka wana mutalingaka Lumumba azali te nanu pe toyebite soka koya mokoli nini. Bana ya Lumumba papa bazana mboka wana. Ata tango yango ya Kabila yo zoloba. So Kabila yango akili Lumumbiste. Dena kanisi bana ya Lumumba yango ata moka bema député papa, s'il vous plaît. Po bana ya bato ba boma Lumumba.
bakoma ba mekonzi minene oyebi bango bongo bana lumba bazanga bazalanga ta député pona ni yo motema mabe boye soki bolingi bozwa sankuru ezala ya bino mais c'est pas la peine yo tia songi wana ozo tia songi tika biso batetela na sankuru tokoyokana mais olingolo banini na sepeli na video na yo te tika biloko yo za kosala wana biso na sankuru biso batetela toza na pasi po babomela biso Lumumba babomela biso Okito babomela biso Ngando Kisase même na procès ya 100 jours to perdre mwana na biso moko monene uvungo yani Raphaël même na procès yango to moni Michel Djamba ba humilier ye parce que yo lingi bato bayibaka babongisaka mbongo si vous voulez bamboka na bango opese exemple ya Matata Ponyo mais tango bakangi Djamba Michel pour na procès ya EPST hein ya EPST autant pour moi si balobi na azongisa mbongo ta mususu ayibaki pa bongisa sankuru mais papa akobongisa sankuru ndenge nini yebisa pe biso bakombo ya batetelo oyo donc bazalaki na caisse na pouvoir ya mbongo lokola Matata Ponyo botika biso batetela calme video yo sali wana na ebisi yo tika kosala biloko wana oza honorable tika kosala be video wana biso toza na pense na sankuru po baboma Patrice Lumumba napesi yo exemple monene est-ce que Show Kitondo ye penza parce que akomaka directeur de cabinet il fallait bongisa alors bao bazo bongisa bamboka na bango ezali bao baza koyiba mais soki bao ba esikoyo bango pe bakuyiba babongisa bamboka na bango babongisa eko finga ka Lumumba na motindi yo za kosala Ndeko Eliezer na sepeli na yo ata mokete to yibate ba monela nde biso soki Ngando Kisaso azalaka nde tango mususu ye mutalingaka azala président nde tango mususu batu mususu bakoma pe ba président te babongisa bamboka na bino me boya na songi epa na biso batetela te et puis na ko profiter na ibisa bandeko na nga nyonso batetela makambo aboye tondimaka yango te nzamba kosalisa biso tobongisa mboka na biso mais po tondima moto mususu ya libanda aya kosala bozoba wana attention na ba oyango bazokotela Ndeko Eliezer na ba comment dirais-je na ba émission na ye botika biloko wana nous ne sommes pas là pour subir ça tomoni pasi ya mingi soki sankuru eza boye eza mitema ya batetela te baboma Lumumba balingaka pe ye te biso toza kozela le 30 juin baonere kani bokosalela Lumumba soki penza boza bato bolingi Lumumba alors bokende kokunda ye na village na ye bobanda kobongisa ndenge nini bokokunda Lumumba etikali 2 mois est-ce que bosala eloko rien d'ailleurs tokotikela bino qualification wana fonction wana honneur wana ya héros national bato nyonso na mboka wana balingi bakoma ba héros nationaux. Jean-Paul Sartre alobaki Lumumba est martyr du panafricanisme et koki na Patrice Lumumba ki héros na bino ya lokuta wana tolingi yango te parce que si réellement Lumumba azala héros national nde ata bana na ye ba honoré ba ata baninga ne o bakufaka na ye donc Ndeko Eliezer na kosukisa na sengi yo okende komene enquête na bakwanga isika ba relique ya Muzungu Christophe Ndeko na yo Musonge Nzunzu Emmanuel Jean-Pierre Fina tata Betty Masikini Muzungu Christophe donc tata ambassadeur nani Muzungu Christophe Mbui Joseph Lumbala Jacques Camille Angarana Jacques Fataki Bazali kende nanu komene enquête wana ola kisaba congolais ke awa na bakwanga nde ba bomaka batu ya Lumumba nasuki wana au revoir. Voilà Bolandi P papa Kassende qui a réagi. Je dois dire merci à Bokulaka Kassende parce que à réagir sans trop d'émotion, ça, moi, agitation. Papa, je dois vous dire merci pour ça. Réaction, mais quand même, nous avons, j'aimerais, avec mon collègue,
que sur le plateau, Tomekako décortiqué. Selon Papa Kassende, ce qui s'encourt et a développé, c'est parce que Baboma Lumumba. Ce qui s'encourt et le que ça le matin, c'est parce que il a dit quoi? C'est parce que Kissa Singando akufa. Ce qui s'encourt et le que ça le matin, c'est parce que Okito akufa. Ce qui s'encourt et a développé, c'est parce que Raphaël Liani akufi. Et collègue Tambo a ajouté colonel Tchachi et puis à lobby ndeko Jamba ba condamné na makambo ya PST à lobby ba tete la baza visé yango ils ont développé té mais na lingi to réfléchir mokembe ya liboso to banda na Papa Kassende. C'est parce que la France a été occupée par l'Allemagne que l'Allemagne ne peut plus se construire. C'est parce que Baboma Batouna États-Unis que les États-Unis ne devraient pas. Est-ce qu'il y a vraiment raison, Oyo Papa Kassende à Pessi? Est-ce qu'ils ont fondé? Ce sont des raisons fondées, ça. Merci. Je crois que Nalandi Papa Kassende bien. Je pense qu'il faut le comprendre dans ce sens. Sankuru, en tant que province, n'existe qu'il y a à peine 3 ans, 4 ans. Et puis, pendant tout ce temps, pendant que la richesse à Sankuru, richesse minière fondamentalement, servait à la construction du chef-lieu de la grande province du Kasaï oriental à l'époque. Et ceux qui gouvernaient la province se contentaient de se limiter à Mbujimaï et ne se sont pas occupés du développement de certaines entités à l'intérieur de la province du Kasaï oriental à laquelle nous appartenions à l'époque. Et ça date de la politique que les Occidentaux obligent ou imposent à nos gouvernants. Et sur cet aspect, je comprends le malaise de Papa Kassende et la comparaison. Mais ici, il ne faut pas qu'on compare les incomparables. Nous parlons des États. Là, quand vous parlez de la France et l'Allemagne, ce sont 2 États différents et distincts avec des gouvernements et les autonomies de gestion tout à fait différentes. Contrairement à nous qui étions une province, à l'époque un district, c'est-à-dire une entité déconcentrée qui dépend totalement du pouvoir central et par conséquent, à la merci des politiques dictées par les Occidentaux. Alors, les États-Unis, oui, mais les États-Unis, c'est un exemple patent du développement une fois que la nation s'est constituée. Mais nous, quand vous regardez bien les Sankourois, nous sommes en quelque sorte visés à chaque fois par les gens qui collaborent avec les Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Occidentaux craignent qu'un Sankourois occupe les fonctions de responsabilité, des décisions et surtout de gestion des moyens financiers de ces pays. Vous allez voir, c'est le jour où le Congo va décoller, parce qu'il n'y a que les Sankourois qui sont les premiers à être cités dans le rang des nationalistes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de nationalistes au Congo. Congo, Swahili, tout. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais les Sankourois sont vraiment les chapeaux du nationalisme congolais. Et c'est chez nous qui existe la fontaine du nationalisme et du patriotisme. Mais alors, les Occidentaux nous en veulent pour ça. Et il doit, à chaque régime qui arrive, il y a un sacrifice sankourois. À chaque régime qui arrive. On vous a parlé de Kissa Sengando. On vous parle récemment de Yanyi. C'est extrêmement grave que jusqu'aujourd'hui, les circonstances ne sont pas élucidées. Très bien. Alors, vous allez encore rêver de Tchachi. À l'époque, vous parlez de Lumumba et de Joseph Okitodim. Donc, à chaque étape décisive de ces pays, il y a un sang sankourois qui coule. Il y a encore quelque chose. Papa Kassende lobi, na yoka ki pe yope oloba kango. Alors, yo pesa biso exemple ya matata. Yo linga ki batu bayiba lokola matata pour que bakende kotonga batete la bayiba kate. Commentaire. Okay. Non, moi, on va débattre parce que le comportement du budget dépend de l'éducation. Il y a des gens qui sont... Il y a commenter parce que ce sont les propos. Oui, dans le lobby boy. Yo peux lobby yango parce que ngana lobby la yango. J'ai donné l'exemple. Ngana lobby kana plateau na yo. Au tali yango okomona na parmi ba prestation na ngali boso na lobby ka élite à Sankuru et s'investir ndenge sengila qui était dans développement à Sankuru. Ça il faut tous à la honnête. Nous avons été déficitaires. Nous, c'est pas moi, c'est pas ma génération, je n'étais pas encore là. Mais l'élite sankouroise ne s'était pas investie comme il fallait pour le développement. Dans ma responsabilité, c'est-à-dire nous avons eu une zone d'influence au niveau institutionnel, mais nous n'avons pas su exploiter ça totalement à notre avantage. Mais
c'est dicté à quoi? À l'esprit nationaliste qui anime d'abord les Sankourois. Ils ne voient pas les Sankour en tant que Sankour, ils voient les Congo en tant que patrie. C'est pour cette raison qu'ils ne s'investissent pas exclusivement pour les Sankour. S'ils le faisaient, peut-être les Sankour seraient cités comme le Kata du Congo, comme on cite aujourd'hui le Kindu. Alors, mais pour nous, ces propos de Papa Kassende s'inscrivent dans ce sens-là. C'est-à-dire, pour nous, on ne doit pas dire que non, les Sankourois se sont investis comme il faut. Non, c'est faux. Nous devons être honnêtes. Nous devons nous inscrire dans la logique de l'honnêteté. Nous n'avons pas fait grand-chose dans le développement. Mais chacune de ces personnalités a une action individuelle qui dépasse celle de l'État. Alors, c'est pour cette raison que la responsabilité est à l'État. Mboka de Sengila Kassa, Nengelelo, Namatete, Panabiso, Baboul, partout. Chacune des individualités a une action qui dépasse de l'État. A une action qui dépasse celle de l'État. Ah, au Sankour. Au Sankour. Voilà. Et parce que Papa Kassende tango alobi na landi na lobi. Mais réseau zaka yake mutete la ko ibate abona tonga matata saliboy mais batete la na Kinshasa toko kende na ndako ya she okokuta villa na ba villa na Kinshasa toko kende zela na natanga ba komo folo bape ko kena kata ko kuta villa anana ko loba bongo te zela kasi nazo lo bisho nazo pesa maloba nazo pesa maloba ne t'en fais pas tozwi nazo tanga batetela tambwe na plateau atangela biso mutetela za locataire oyo azana ndako akafuka na bandaku te na Kinshasa parce que je vais vous emmener quelque part. J'ai commencé ma solo oyo na nombre de premiers ministres que nous avons connus na Bandundu. Bandundu ezakaka ndenge zawana ezonga sima bawele la kaba diplôme nazana diplôme ya 1 mètre nazana diplôme ya 2 mètres batunyo so bayeba soki okei même na unikini ba recteur oyo bayaka Bandundu na Bandundu. Quel est l'état de Bandundu? Kama makadame ezalaka na Bandundu ville mutu achango c'est un gouverneur Muluba autaka Kasai de mutu achaka. Je reviens et je sais oyo bozo sala bato Bandundu basala yango kontrenga oyo bozo sala bato Équateur quand j'ai touché l'Équateur basala yango ngana za kuna te. Je vais parler Congo. Nazo tanga zela ya lomami nazo sala nkutu koleka soki oyebite ke bazali ko finga ngana tous les réseaux sociaux soki oyebite je vous informe yoga batetela nazo tanga soki na bosani ba mususu bo komela ngai Jean-Charles Okoto Lola Kombe mutu ya Loja azaki na Kabila Christophe Lutundula Katako akomina Tshisekedi zela kasite tozo kene maleme Seo Kitundo Wembwanyama mutu Kabila azaki directeur de cabinet azaki asala jamais na Mobutu asuki kana Kabila mais tozo kende Moïse Kanga nde azalaki mokonzi awa honorable Tambwazolo bake nani azaki na mbongo pona matata mutu azalaki mokonzi ya 5 chantiers Moïse Kanga le bras financier de Joseph Kabila Moïse Kanga o bomona ba makadam o ezo salema na Katanga. On va se poser la question ceux qui bakanga yeke lokola baboma Lumumba yoko chata ndambo a makadam te zela kaside zela batetela bazalaki na kati ya parlement wana et c'était parmi les personnes influentes ya régime Kabila zela tika ko s'agiter Moïse Kanga 5 chantiers wana boyoka c'est lui Olenga Nkoi azaki na opposition a komi senza proche Emery Okundi yemo kwa lobi Lubefu 3 mandats après azalaki ministre ya Petentik awa avec Kabila na EPST Emery Okundi Lubefu kaka yende bavotaka siège za kaka moko bon Mende Omalanga wana kutu tolobate otetela ke mafumbe o balobaka motetela za muumbu te motetela kola na mutu simate azaba révolutionnaire bande konanga tokosala analyse sur les rôles oyo batetela bajwa et pas Kabila Isaya Kimukala ou bien Isaya Kemafumbe. On va y arriver parce que au lobby awa les gens doivent comprendre que ce ne sont pas les agitations qui vont faire quelque chose. Adolphe Ono Sumba est avec Kabila. Fumutoto c'est la cité folo bakape ngai nazolobela ba élite nazolobela même awa tango batetela oyo bazana Félix tokosala manda na bango bilan na bango ne t'en fais pas awa nazotanga batetela nyonso okolanda même ba mususu tikala jamais kozala na Kabila Fumutoto Basanga abandaki troisième fois
akomi na mboka akomi chef coutumier azana sensa mutetela Basile Olongo Pongo mon vieux azalaki VPM et vice-ministre ya intérieur akomi VPM ya intérieur asali intérim azawan Frank Ediongo Chamba wana les révolutionnaires ata solo ya Kabila ayokate Henriette Wamu mutetela mususu Pascaline Kudura wana kunate awa nazotanga yo tambwe awa nazotanga tambwe mwana ovungu oyo tozolobela awa zela nanu nazosuka Mboka Frank Ediongo zela oui Mboka Frank Ediongo actuellement batu oyo nyonso natangi chers collègues batu bazolanda yo Benadibele place Masuwa elongwaka Kinshasa telemaka Benadibele na Loja 150 km mituka ezosala combien de jours olobela ba olobeli makambu ya stade nazo pesa yo possibilité tokotia image ya stade oyo honorable Tambwe alobi ke batonga stade et pas chez Kitundu kuna na Loja na Katako tokotia la binobo bota leloko bota la kindoki ya ba politicien bota leloko bazo benga stade bosi boyo kata competition nini bake ko beta kuna tokotia la bino awa olobi lisusu nini olobi ke batonga ba villa batu nyonso tu wana ya liboso. La première question en commençant par yo nani aza locataire na Kinshasa ba o natangi de deux nani aza na ndaku moko ya malonga te na Kinshasa pona nini bokoti kosala ta mukete botongi pe kuna pour que batu ba sentir que bosali quelque chose na sima nango ya koloba les rôles joués par les tétés là. Est-ce que auprès ya Kabila est-ce que Zaya Otetela Kema Fumbe ou bien Zaya Mukala ya Joseph Kabila na sepeli mingi biano mituna nayo biano na opesa yo yango yo amukose liste ya bato opesi ezaba ya ba personnalité peza ya été na biso ya mboka wana oyo tobengi Sankuru oyo bazana na kati ya lingomba tobenga ka ba politique bana mambongo ngomba ebele mutu na mutaza nisika oyo amona vision na ye ekokana ndi akota basali pona ba mesusu basali mwa mingi ba mususu basali ebele mobosani pe mingi obasalaka net colonel Omba aza sénateur lelo bosani kuchaye ezape colonel Omba aza sénateur Omba oui obosani mais alors pour y aza passé qui privé ya Joseph Désiré Mobutu pendant presque 10 ans. Alors oyo nakoki koloba ezake ba personnalité wana na banene na honnêteté tochana no stade bango tochana no image ya stade suko kochana OK c'est ça le stade vous avez une vraie image ya stade on a na limité beaucoup de stade mususu stade on ngama kona commande dans des shows qui tournent problème ezate yango oui allons-y merci. Alors bon, c'est ça le stade vous avez comme on a depuis que territoire Katako et botama lokola territoire ezaka na terrain pour bana babeta balde. Il a fallu que Cheo Kitundu a regagné terroir wana pour na koyeba ko sepeli sa jeunesse. Ngo bandi ko lenga ndenge ni. Ngo na lenga kate oyebi ngo na pesio na linyo récupérer ngo zaki ko lobana makasi yote tena kema fumbe ukise. Na linyo répond. Très fier que mafuna na fumbe diamo omoni ba sombanga te na 15000 pour na continuer sacré. Na tikala bobola na limi. Obandi ko tuna nani azalo kate nga. Na lokate nani sika malonga te. OK. Na bato a cité peut-être kanga. Na bato nyonso cité po parce que akofona kanga lokola nga na linga ko bundela ba imboka mingi ya ça. Eza ko confondre te. Je vais définir qui est André Tambwe comment je l'ai connu. André Tambwe c'est dans nous kasi parce que zomo ne neti nazo confondre. Tika na ya no la. OK. Alors abatami ngande lokate ngande na ndaka malonga na kinite moment na ndako na mboka et pas na besoin na village nanga na ndako isika fo village nini ovungu jonga voilà OK okuta ndako donc wana au moins akoke ko la sabino ngo et puis na kozala fier d'être parmi bato vena na mboka na OK pour lali mais na ndako na Kinshasa te na bandi peut-être ko luka soki na zui na kozala alors eloko ya mibale eza oyo na ba personnalité nana azana ndako na ya bia Kinshasa oui baza nango bango presque nyonso ko bango soso na yebi pena ba vana ba mais o ngana yebi na majorité baza na bandako ya mituya na Kinshasa mais bato ngana fréquentaka
neti Léonard baza pe na ba ferme na Kinshasa neti Léonard Shokito a pe na bandako dans tous les 6 territoires ya Sankuru. Tous les 6 territoires, les seuls politiciens au Azana une adresse dans tous les 6 territoires, c'est chez Okitoun. Et moi, je suis fier de ça. J'ai choisi un bon montant en termes d'exemplarité sur l'action ou l'investissement développemental. Mais Misusu, bazape na action basala ya mingi o ngana mona. Action nini parce que bon naloba nazotalisha yo tozo kende malembe bandeko ezai émission à illustration parce que na moni batu misusu basagité o de la game fumbe on va arriver boye bisabiso quel est le rôle OTT là à jouer par Kabila. C'est une des questions à laquelle je dois répondre. Oui ba hôpitaux ya Sankuru yango na bozomona assemblée provinciale bureau ya assemblée provinciale ya Sankuru toilette ezate ba question ki muto ayoki kosuba kena zamba mbangu akoti wa atelemi wana bozomona et aéroport ya Sankuru yango wana commenter balabala prince ya loja prince ya loja yango wana na zelo commenter couveze na ba hôpitaux ya Sankuru yango wana bokomona. Allons-y. Naza ko sepela makasi l'image oyo eza ko interpeller non seulement ba Sankurois mais ba imboka manso ba ko sala na mboka oyo notamment na parlement ndenge ngana etoza et puis na gouvernement na ba service public et misusu oyo za ko mona eza déficit à l'état eza partout sokozui par exemple ba chef de la province mususu neti nongo isikanga na kenda na rien à envier par rapport à Lusambo, alors que Lusambo est à un niveau très très bas. Alors moi je pensais que Lusambo est les derniers parmi les chefs lieux, mais na mona ba misusu pena que ça ne va pas. Tant on a cité bandako ya ba institution provinciale. Mais responsabilité on a, ce n'est pas un individu à cité, et ça y a l'état de la salle de décentralisation, il fallait avoir moyen. Mais l'état a pas moyen ou égalité pour la décentralisation n'est singela qui donc on a tout confondre mais ben implication bato wana pour l'état ça mais l'état mais ça qui moins il faut précision on est pour l'état continuer l'état wana au via ba fonction bino bokipa il fallait kitoka que assemblée provinciale l'état PCN la coûté asiéja kana salle ya chez Okitundu atonga esika bo yolo biaza na bandaku esika news parce que lelo s'il y a une difficulté na au moins 3 députés et à province ya Sankuru bavandaka et pas chez Kitundu na Lusambo ye ayamba ba mususu isika banai ko interviewer ba député misusu ya Sankuru ye Fofana na lingena loba ezalaki et pas chez Kitundu, d'accord. Donc pour te donner un seul exemple, je peux en donner plusieurs, mais ce n'est pas ça le problème. Là, tu connais ça, un débat sur les individus. Tout ça, le débat sur la patrie, sur la province, sur le développement, sur l'État. Parce que ben individu, et convenant les animés, ceux qui te tiennent ben individu, ils ne sont pas obligés. Non, honorable Tambo, c'est la solidarité qui est devoir. Au monitango zo ya émission ya masolona député. Pas seulement que nous sommes députés, nous sommes intellectuels bisognoso. Totanga tamomuki. C'est l'État, c'est l'État. L'État c'est une personne morale. Oui. Et l'État n'existe qu'à travers les individus qui animent cet appareil de l'État. Et il faut retenir ça. Parce que c'est comme si l'État non, l'État existe à travers les individus. Parce que il faut que les gens il y a eu des fonctions qui ont été occupées. Bino élite, otozo tanga ya Sankuru. Ezabatu, neye tozana ba tractation politique eboy. La représentativité. Biso na Sankuru, on doit se retrouver. Son nom de là. Mais quand on occupe les fonctions par rapport il y a géopolitique, je voulais dire, il faut qu'on reconnaisse ne fût-ce que quoi oyo au salevi. Mais l'État, quand on dit c'est l'État, l'État c'est qui? L'État c'est moi, l'État c'est toi. On doit agir pour que l'État puisse exister chez nous. Qu'est-ce qui vous a empêché d'agir? Et quel est le rôle les OTT là ont joué à côté de Kabila? Merci. Mutuna, il faut répondre na mukuse pour que batobayo kapito débat za la prolonger te. Na mukuse na koloba boy. Ba imboka nyoso a cité wana ba konzi na biso ya lingomba politique ba uti na Sankuru na biso. Bango monso mutu na mutu ana responsabilité
il y a implication dans le développement na biso wana na wangani te na lobby basalaki oyo bakokaki kosala te mais makasi na bango mutu na mutu asalaka ngo na lolenge ya kokaki kosala ou bien ya lingaki asala tango toza ko interpeller bango okende na bango papa tika tolingi kokosa batu awa te tango honnêteté yango wana na Jean-Charles Okoto Lola Kombe asala ni naza tozokende na moko hein na porte-parole Jean-Charles yo lobi mutu na mutu asala quelque chose c'est que ozoyeba yo kenda ka loja okenda ka sankuru to kenda ka te Jean-Charles Okoto ya liboso na o ngana na yebi ona ko retenir ya ye a sauver loja na biso na bombardier o Laurent Désiré Kabila tindaka a sauver ba vie humaine ebele. OK. Christophe Lutundula wana totika parce qu'il est dans l'opposition. Non, il est dans la majorité. Faut pas mentir. Il est maintenant dans la majorité. Il a travaillé avec Kabila comme tu dis. Il faut citer tout le monde de manière égalité. Parce que à la partie na ba catholique lingo privilège. Non, ça je ne veux pas ça non, s'il vous plaît. Toloba honnêteté, faut pas qu'on fasse la distinction. Na lingi na tayo à l'aise. Ouais, tanga à l'aise. Pour répondre. Christophe Lutundula. Ouais. C'est l'élu na biso Katako Kombe et à Salami tant azalaki vice-président et assemblée nationale na biso sous Joseph Kabila a même la biso téléphonie na Katako Kombe puis a bongisi la biso hôpital général le seul centre hospitalier qui est encore fiable chez nous son cours maintenant c'est celui qui nous a que par l'entremise de Christophe que nous avons obtenu les services et les partenariats qui permettent à cet hôpital de vivre donc action na Yamakas et Zawana. Mais c'est avec Joseph Kabila. Depuis à quelle opposition, nous avons essayé la biso. C'est au Kitundu. Chez Kitundu, a même la biso développement à Makasi dans toute la province a même biso banque privée. Banque bisigament ezali na. Je pense que Bozo Landa bana Sankuru. Atonge la biso pont métallique na rivière Lodjo na territoire Lubefu par ce service. Atonge la biso pont à béton armé sur la rivière Lotembo avant d'entrer à Wembonyama à Onaloa le village natal à Patrice Emery Lumumba a tongé la biso stade na Katako Kombe a tongé la biso école épée Kinyamba na Loteta a tongé la biso services centraux na Wembonyama à travers radio Patrice Emery Lumumba a cela biso a même la biso téléphonie na Wembonyama a même la biso téléphonie na Diallo na Ouele pa na ngai na secteur des Okolongo antenne eza déjà wana bazotonga na Lubefu na Tchumbe amema donc na Lusambu ye muta amema bac ozo permettre que Fofana kota na Lusambu na Sankuru c'est chez Kitundu amema biso ba groupe eza ko alimenter na mai na ville ya Lusambu c'est chez Kitundu amema biso a renova maternité à Lusambo et baby wana monaki wana Lusambo c'est chez Kitundu grâce à lui donc ceux qui n'a bani ko cité ils ont trop donc ce autre collègue na moto mususu Moïse Kanga les bras financiers de Kabila moto ya 5 chantiers pont na rivière Lomela avant d'entrer Lomela les meilleurs ponts de toute la province de Grand Kasaï c'est à Lomela c'est Moïse Kanga mais la biso téléphonique kuna mais la biso infrastructure il y a développement oh on a yebi bato na yeba ko Emery Okundi l'élu ya Lubefu oui on a vu na biso na Tchumbe a contribué à l'avènement ya téléphonie na kata territoire Lubefu en tant qu'élu et logo nyoso donc ezaka téléphonie non mais ça par réseau de communication là la kisayo que bazaba commerçant bazoluka esika nini bakoko tsango alors pour moto akende kuna balukaka une caution de personnalité et les cautions là nos personnalités servent donc Emery Okundi a servi de caution trois fois et puis à la rénovation de la route de par coopération technique vert j'avais chez Kitundu sur les tronçons Lusambu Tchumbe maman quand route uti ko loba libele loja wana à l'époque ya Kabila moi tamwe j'ai roulé Benadibele Lodja 6 heures ya pamba à l'époque à Kabila mutasala kango polo lao na koloba
et banaki kozala entretenu à terre battue bien sûr parce que zaki niveau wana à terre battue. 5 chantiers zaki en terre battue ou bien zaki makadam. Non, nayebi c'est que 5 chantiers c'est un programme zaki voté na Kinshasa. Voté na Kinshasa. Na parlement yo kana batete la influent bazala quitter pour obtenir les fiscs. Ndeko Eliezer. Oui. Laisse-moi kolimboler la bana mboka. Ba voter programme à 5 chantiers na Kinshasa wana gouvernement kizenga. OK, na poilu ya oya komile oya komaka déjà mutuya Moïse Katumbi usika yo zali de ba vota awa après ba ko ya 5 chantiers ezaki na pression ya ba FMI na Banque mondiale ba réviser yango ba réduisa nombre ya kilométrage esengela ki basala ya ba route bitumée na Congo ba réduire c'est ce qui nous a préjudicié tous et souka kande na ba province za pembeni awa oyebi ke po kene na tol moko o bateka na Kinshasa $3 pe koma epa na biso e koma $20 parce que makambo mosusu on compare son cours en accessibilité il fallait ça ce n'est pas batozo cité on ezaki mboka wana le ba personnalité morale oui mais il est représenté par les gestionnaires donc les gouverneurs de la province c'est à l'époque gestionnaire là que je parle. Oui, mais qui était gestionnaire il y a 5 chantiers? Oui, gestionnaire c'est le ministre des Travaux publics. Non mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Qui était à la tête il y a programme il y a 5 chantiers? Moïse Kanga Azaka coordonnateur et agence congolaise et agents travaux. Oui. D'accord? Oui. En tant que tel, c'est une structure technique d'accompagnement de l'action gouvernementale relative aux 5 chantiers qui était le programme de Joseph En Kabila. français, on dit le respect bien ordonné. Comment se passe la charité bien ordonnée commence par soi-même. OK. Oui, mais cette charité-là, soi-même ici ne veut pas dire son cours, soi-même ici veut dire Congo. Oui. C'est ça la confusion. Quand vous exercez les fonctions au niveau national, votre charité, c'est les Congo. Non, mais les plans se fait sur le Congo. Il ne faut pas qu'on ait la confusion. Alors, Matata, écoutez, je ne viens pas faire l'apologie de Matata, mais je dois faire référence à ces messieurs. Azamu tu peux perdre le colayo. Matata wana nazolo. Natikala jamais mon n'a pas perdu vraiment. Azamu tu peux perdre. En toute honnêteté, moi je suis un militant peut perdre ma tête na kindaka na Kinshasa awa. Natikala jamais. Wana Matata za na kutana na été donc lokola camarade na moneka mukola komaka premier ministre. Na lobby. Olingo wanga na Matata lelo. Non, na wanga na tenga na autorité. Tozalaka na Kindu. Yoka. Matata c'est je crois c'est Zela wana isa c'est normal pour na moto à gérer qui mbongo à l'état. Voilà, oh batetera baboya kande yangwana. Na ko détourner pour na ko sala et pas na bango. Ça vraiment ils sont vraiment il faut féliciter la culture. Mais autour na ki motuna moko ya malonga olobi sous Kabila bazalaka ba ke mafumbe ya solo toté. Wana dalina répondre na baimboka. Ya solo mutete la nyoso asala kina Kabila. Asala ki oyo sengela ki asala te le lenge Kabila pesa kai makuki et pas na bangote mais ko loba ke bazalaka ba dendo d'en face le kuta batetela nyoso basena Kabila to bandana ba bandi na ye mama phénomène matoko vice-présidente de l'Assemblée nationale sous la 1+4 na bosana ki voilà to bandana no Adolphe Nusumba ministre OTT Adolphe Nusumba ministre de la défense souillé programme à DDR et ça remarque très bien, voyez bien, très bien. Hein? On peut tout nier sur la démobilisation a réussi quand même ici, le mouvement MLC qui est belé à militaire, on a réussi à les intégrer puis armée nationale malgré la fraction tina lelo mais diminuant ma case depuis qu'Akenda d'ailleurs mouvement ni wana programme on a comme qui échoué chaque fois. Donc faut tout reconnaître wana. Aujourd'hui Motumsu Assaïna Kabila Lambert Mende en tant que ministre de la communication boyebi ke atika une image où toza incapable à effacer. Chez Kitundu en tant que ministre des Affaires étrangères, il a réussi non seulement la finalisation du dialogue intercongolais et puis la reconnaissance il y a guerre d'agression. C'est un exploit diplomatique jamais oublié, c'est intégré dans les livres blancs des Nations Unies. Reconnaître que le Congo a été agressé, c'est sous Kitundu. Et puis après vous avez vu l'élection du Congo au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, sous Cheikh Kitundu. L'expulsion de l'ambassadeur européen, Oyakos, Azwaki Congo, la poche nae, a dicté dans Mokonzambo, sous Cheikh Kitundu. L'expulsion des nonces apostoliques, Oyo, à Bossanak évangile, la côté politique, ne peut faire ça qu'un moutété là. L'expulsion. Ne peut faire ça. C'est-à-dire, c'est pas des devoirs d'État, un homme d'État. L'expulsion
de l'ambassadeur rwandais parce que le pays agresseur, c'était le Rwanda, non? Oui. Alors, l'expulsion aussi de l'ambassadeur. On a rompu, il y a eu rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Okay. C'est pas Chukudun qui a remis, c'était quelqu'un d'autre. Vous pouvez voir maintenant, c'est avec qui l'avion rwandais a atterri à Kinshasa et amène les Rwandais tous les jours. C'est pas avec Chukudun. Okay. Avec nous, l'avion rwandais n'atterrissait pas à Kinshasa. Avec vous, il n'y avait pas de lien. C'est avec les gens qui ne sont pas rwandais, qui ne voulaient pas qu'on parle de Rwandais, mais qui apparemment protègent. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Avec vous, sous Kabila, les Rwandais respectaient le Congo. Il ne faut pas qu'on stigmatise les Rwandais comme si nous on a de la version. Non, j'ai dit moi, ceci. Les gens que nous, sous Kabila, les gens les doivent comme étant les ennemis de ce pays. Les mêmes gens qui les doivent collaborent intimement avec eux. Vous voyez qui vont là-bas, qui font des déclarations, qui se contredisent sur les médias avec les Rwandais. On a vu Vital Kamerhe était parti avec tout. C'est sous quel régime? Donc, mais ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Au lieu de déplacer débat. L'élite. Donc l'élite du Sonko n'a pas été sous oppression sous Kabila. Elle a respecté la fidélité, la philosophie Tétela ou Sonkoroise, celle de Kema Fumbe. N'est jamais trahi la nation, c'est la transposition française de Kema Fumbe. N'est pas trahi le Congo, c'est ça. N'est pas accepter l'oppression. Nous avons refusé les Arabes. Vous avez vu la limite, c'est à Katakokom que les Arabes ont mis fin, les Sonkoro ont mis fin à l'influence des concurrents arabes dans le Congo. C'est à Katakokom chez nous. Nous avons eu la mutinerie à Luluabu, c'est à Kananga, c'est en pleine province de Banalulu, très bien, en 1880, et était indépendant du Congo, mais Babengango, révolution de Batetela, pas les colons lui-même. Donc nous avons imprimé dans ce pays une image sur Kema Fumbe qu'on n'a jamais trahi, même sous Mobutu, les gens qui ont travaillé avec Mobutu, comme Lambert Mende, comme Omapena Djonga et ainsi de suite qu'on peut citer, même Christophe Utundula était député à Mobutu, même sous ces gens, ils se sont distingués par la qualité de leur patriotisme. Et sur ça, il faut reconnaître. Honorable André Tamboué, je reviens encore sur ma question. Batetela, oh ba occupa, parce que même dans les autres balobi, yosa juriste, balobi l'intérêt et la mesure d'action. Et tout ce que nous faisons, il faut toujours, il y a notre part. J'ai étudié un tout petit peu avec mon professeur Bongeli la sociologie des conflits. Donc, nous tenions sur la tendance, parce que ceux qui sont faibles, on les écrase. Nous revenons sur ça. L'élite, Oyo Tangi, Tétela, sous Kabila, ont joué quel rôle? Parce que les téléspectateurs, il y a Tétela Kema Fumbe ou bien il y a Mukala. Il y a Tétela Kema Fumbe en ce qui concerne le comportement politique. Mais comportement individuel, n'a koki ko ça le jugement de valeur pour l'individu, on a comme un débat personnalisé. Mais ce qui est singulier tout l'anilango mutu na mutu, aza jugé na, c'est pas pour rien que Bisso famille à Kabila nous avons perdu le pouvoir. C'est pas pour rien, c'est-à-dire ebele basalaki o esengela ki basalate ça naza kondimango na lobité awa ke batonyo so basana Kabila basali ya mingi chez nous. Non. Mais dans le but que mutu na mutu asali oya ye moko na kati ya ye moko asali moi quelque chose. Mais le coup les actions individuelles eza muke et bima muke et koki ko frapper l'œil. C'est un trop œil, ça ne peut pas frapper l'œil. Mais sur ce, faut pas tout l'andelango trop et koko tout ça. Maintenant c'est le devoir à bateau ba kati si union sacrée ba lobi mon pepasika et puis ba comment wele la ba poste et puis to l'andelabango ba ko sala nini et puis tout le monde a changement ba lobaki. 2 ans l'équipe de mon côté peut-être blocage zaki blocage à gouvernement ils ont sous FCC biso balobi biso to kokota na gouvernement wana te biso bataka to tiki la bateau baza na blocage te on dirait bango mo ba komba blocage mais là on ne sait pas le débat du jour mais to tikande sikoyo bateau balobi ke baina mon pepasika basala un peu de temps au balingi bateau musu basa pour Mobutu sala 32 ans bateau basala na iba baka bango te on moni abandi ko bosana par exemple le sénateur Omapena Djonga o asana Mobutu mais na lobaki awa Monsieur Etienne Tshisekedi, paix à son âme, il a été 2 fois ou 3 fois Premier ministre. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Justice, il a été ambassadeur, il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à Kabeyaka Mwanga, il y a ce qui demande qu'il y a Katako? Non!
Est-ce que vous pouvez faire un plateau sur scène? Vous n'allez pas faire parce que vous avez peur, vous n'avez payé par la fondation Denise Nyakio. Mais ce qu'il faut ici, il faut se rappeler que l'État, depuis l'indépendance, n'a pas été suffisamment construit. Voilà. Et là, tous les Congolais sont redevables. Quand vous brandissez Bandundu, Bas-Congo, partout, ici à quelques pas de Kinshasa, même à Kassangoulou, mais ici même sur le plan, ici à Matete, où moi j'habite, ça ne va pas. Toutes les routes sont dégradées alors que sous Kabila, on allait à Kinshasa facilement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir de Rompongaba quand il a plu. Attendez. Mais si à Kinshasa, est-ce qu'ici on cite que non qui Jean-Marc Kabonde est élu de moi. Est-ce que vous citez Jean-Marc Kabonde? Est-ce qu'il a déjà construit une maison pour la population dans une commune ici? Il est élu ici. Il est devenu même le coordonnateur de l'Union sacrée. J'ai vu dans certains réseaux, dans certains médias. Est-ce qu'il a construit quelque chose à Mwamba pour la population? Mais à Kinshasa, à 2 pas. Vous êtes élu de Lukunga. Est-ce que vous avez construit quelque chose? Pour un droit de réponse, limitons-nous sur votre droit de réponse. Nazo tunaboni. Pona kotonga na Sankuru, mutetela ibakate. Pona kotonga na Kinshasa, wana c'est normal. Et nous restons retenir que batetela, otetela kema fumbe za kolobanini, zwana yo tongé pas batu, bosana ipana yo. C'est ce que je retiens de vous. Nalobi. Est-ce que vous êtes fiers? La caméra est là. Okola kisabiso ndaku ya malonga. Nalobi. Ndaku ya malonga na Sankuru na construction. Tala kamwa stade zopesa. Awa na Kinshasa ta ataka mwa iloko ya. O matata salaki lokola ya Kabinda. Oko comparango na kamwa iloko wana. Les fonctions que vous avez occupées. Parce que quand je parle de Matata Ozokata, il y a eu une compétition. Là, c'est mon individu. Attendez, Bango, Yoka Kasite, Matata Sala Nambongo à l'État. Menda Watozo Tangaye, Azaji Kokata Bilanga, Eza Mbongo Bilanga Ndemutwe Vandisa Mende, Sheo Kitundu, Okola Tsangai, place Nina Azaji Kokata Bilanga na Wembwanyama. C'est là que c'est la maison la mieux construite à l'époque. Nalobi boye. Avant il ne faut pas que l'obake matate zambongo à l'état. Bongo baonyo so nazotang. Est-ce que natangi muto société civile? Natangi kaka les acteurs politiques baliaka mbongo ya l'état, y compris yo André Tambwe. Ndengo vandia nyoso lati ezambongo à l'état. Nalobi boy parce que obanda yo oyebi osili sa classe chez wazuyo yakatoko na marché na biso ya mbongo à l'état nde yango ezokolisa ezonunisa yo ebalisi yo esalinos. Je dis ceci pona kotonga na mboka na biso kuna na Sankuru te mutetela ibaka te otetela ke mafumbe matata atongi na mbongo à l'état chema kadame na mbongo à l'état pona Kinshasa awa okoyebisa ngai place chez wazaki koteka makala to Mende azaji koteka bikedi to nani mususu Moïse Kanga azaji koteka mapa atoninda. Tout ça vient de l'État. Qu'est-ce qui fait que vous soyez agité? L'état de l'aéroport Yaloja. Beaucoup ça l'a vraiment fier ya quoi appartenir kuna ou bien boza ndoki ya Sankuru ezabino moko. Na limito sukisa. Na lina yebisa bana Sankuru nyos bana Congo. Na fierté na état au Sankuru nanga ezali. Mise au point ya monene. De quoi que na fofana tuzaka d'accord yango. Et naza moko parmi ba jeune oba na ko bundela yango. Yango ndo mona kitango ba chelinga mbongo ke no yaka na famille politique tele yaka zo mbongo. Na lobite na ndondi manatika la bobola mende na mona nde ba accessoire manamboka na koloba. Pour peuple pesa inga ka pouvoir moko ya koloba na kokoma. Na okoma na oloba pour que quelque chose de salim. Oyo ba imboka o ba salaki na kati ya Congo oyo neti ba fonction minene occupé par ba Sankurwa na zone dimango ke ba salela ki biso Sankurwa ba salela ki biso oyo sengela ki ba salela biso te mais mutu na mute na lolenge na yemoko asalaki moi quelque chose pour na yemoko ezobima insignifiant wana eza vérité ya monene Sankurwa inaction na ye na développement et koki kozala comparer te na ke mafumbo eza philosophie eza ko sous-tendre la culture philosophie wana nde nazo philosophie wana pourquoi nazo bundisa ngo zela sango te ko kutana na koko na biso lumumba eza lokuta
eza lokuta lumumba koya chaque tongo avant nabima ayaka alobelaka ngai oyebi ke pour avoir défendu batete la yo za député lelo oyebi au défendre batete la wa po baboma tout ça lelo comme député pour soutenir mabe to soutenir ka omoni biloko wana il faut to meka ko tout cette philosophie wana omoni e papa songi okomana ka musongi empaso kende j'ai montré les routes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Zéro bateau. Bafandi qu'on est en train de tourner les pouces quand on a les réseaux sociaux, ceux qui ont le bibabani ko finga ndenge batete la bozo sale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on y ait mutozolo banaye. Il faut qu'on y ait mutozolo banaye parce que ceux qui ont commis et pananga okoya okobando moninga na nzela ofukami. Parce que yebi mais c'est tambwete. Eh bien très bien. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ah wanazo tunayo. Et pas nayo d'abord centre ya exeta ya bana ozolo bakake babenga kinga 15000 babenga kyo 15000 et pas nani qui a donné l'argent les plus grands corrupteurs o bakangela kabino bino ba député ya FCC Bokosa Kabila Rais toko 315 batinda 5000 pour keboka bola ba vient na bino qui est notre collègue oyebiye après si bino bozaki 120 le reste a bouffé yango bakangela bino nanda kolokola bana misala kuna eza problème te na mboka na yo place na yo bana bazo kende na distance ya combien 80 km pour na cause centre ya exeta tout ça ezaka pona baboma Lumumba babomi Raphaël Yani babomi Okito c'est comme ça que le Sankourou ne peut pas se développer ni les autres soit bino na auto dénoncer pour que bino bo prendre conscience ya kosala mi. Non, na lobaki awon ke yo oza défenseur ya mboka na biso. Oui. Na yango nde tolinga kayo. Oui. Bandi na koloba so no lobaka oza défenseur ngi koloba et toza fier ya ba dénonciation zo ko sa pe etinda ba konzi ba sala quelque chose. Yango na lobaki na sepela kitango union sacrée na lobi voilà na komona siko bato ba ina changement ile oni ba ko sala ole akubunda pona ba fonction ba sala ne mboka na ba o ya biso bazana ba fonction ba kotika ngo pele. Tika bolele ba fonction ba kotika wana et puis ma flou na population faut ba yoka position na ngai. Naza kondima ke pa na biso baimboko basalaka na politique ba s'investissa makasité pona ko bimisa mboka na biso basala eloko te pas eloko te na na kolobate ba occupa basala ya mingi te en commençant par chez Kitundu non dans lobi akeko ko sabiso na kamwa ata terangwa nzango ekoza la modèle wan non na lobi na Sankuru omoni podium netweza katako wapi nulle part d'accord. Il faut d'abord reconnaître et bimina poche à bateau. Or, Chokito n'est pas le plus prolifique il y a politicien. Il faut y bango. Asala na Mobutu te. Directeur de cabinet ya Kabila. Ya Kabila na province Misatu. L'homme fort, il y a sous régime ya Kabila. Parmi les caciques. Il était 10 ans simple sénateur. 10 ans simple sénateur. Non mais papa. Bongo oui, parce que par faut pas dire que c'est au Azaki. C'est aussi un sénateur au Bazara qui pendant 10 ans il a battu la professeur Ochuma Pita, il n'était pas simple. C'est au Kitundu Azaraki sénateur composé, pas simple. Les caciques, c'est ceux qui prenaient des décisions. Les noyaux. Non, bon, merci pour nos associés. Nicolas Bakabato ba ignora qui est. Pendant les 10 ans Azaraki wana na Sénat, il faut pas reconnaître les lots que na kata famille na biso bando négligé, c'est bien, ça c'est très bien, mais lui vraiment c'est une tête, ça je le reconnais, merci de l'affirmer. Mais là on a koloba ke baimboko basalaki na o ba uti Sankuru na basala kana Kinshasa wana politique, ba s'investissa ka mingi te pour le développement, ça c'est oui. Mais ne faut pas dire que basali rien. Là je dis faux et archi faux. Oh basali zobima muke. 2 oye salema ke zaki pe mususu mais relais ezwamite tango changement salemi ya konde bouki lisusu wana ne na ko interpeller pe ndeko eliese pour yempe aza acteur majeur na kata changement je le reconnais. Je l'ai rencontré quand moi j'étais dans un sous-cabinet, il était dans le terrain. Donc je le connais très bien, c'est un acteur majeur du changement. Mais nayebi que le changement de Salemi et ça n'impacte pas na bisoté. Nous chez nous, il n'y a qu'au Sankourou que nous avons refusé les dictats, l'opinion sacrée, mais nous on a refusé ça sans argent. On a voté quelqu'un qui était contre le MCC. Nous avons voté. Moi ici en décembre, j'ai passé chez vous, j'ai dit c'est moi qui ai parlé de Mukumadi à Lusambu. Mais j'étais pépère, je le suis jusqu'aujourd'hui.
Mais j'ai refusé les candidats du FCC à l'époque. Donc nous sommes, lorsque nous avons l'intérêt national ou l'intérêt provincial en jeu, nous oublions nos égos. Et là, c'est ça qui m'a fondé. Sur ce, il ne faut pas voir. La charité bien ordonnée ne veut pas dire que Mouta Zambongo Mboka qui sale pas. Non. Mais à se servir une fonction pour atteindre la politique en Mboka et développer. Voilà. Wana de bango basala kité na lolenge sengela mais mukyo bango basala ki ebi mais suffisant pour relayer salemi makasité. Wana de faut payer yozala le connaître. Non na lobaki awa ke non libele loja na bango ya 6 heures. Zela mukena silisa wana na bando ya 6 heures. Na yebisa yo awa ngana en face na mutu moko na yebisa yo awa ke non na longa loja ti Lusambo pendant un jour. C'est presque 300, 400 quelque chose de kilomètres. Vous allez comprendre. Mais dans Salango, un jour, et bando Salema, sous Kabila. Siko est commis 3 jours pour Salango. Donc, ils ont pas condition pour Salem pour relais et salémité. Moi, Mouké banayo au Salem n'époque à Kabila et continue à me attaquer au Salem à Mouké wana. Tozongi sur moi. Ezaki na Mouké ezaki au Salem. Oui. Est-ce que les loso qui tokiti na micro? Na sankou. Olobi makambo ya examen d'état. Je te dis dans mon territoire Katako, à part un seul axe, il y a Katopa. Les élèves se déplacent au-delà de 50 km, nulle part dans un coin à Katako, où les élèves pour un examen d'état, ça à 100 km, nulle part. Et je crois que dans son cours, il y a un territoire qui est pour territoire, nulle part, ça à 100 km. Je suis de Dionga, Moutouassa qui examen à Outidionga Kenakana, 15 km na Ouele pour ça l'examen d'état, ou bien 60 na Diallo pour ça. Donc, mais m'de banaye ko salema, mais sikoyo, ils ont de moins en moins de 30, m'de basa là partout. Non, mais ils ont pas banaye. André Tamboto, si c'est émission. Faut le baka vérité parce que là le baka on dirait biso to yeba kamboka na biso. Ngane moi je suis villageois. Na botami na Katako na kolikuna na zo sala na zonga kuna eza chenga. Pire village. Yonde ozolo ba vérité té parce que awa ozo faire croire batu d'abord la fondation à Maman Denise bako sekayo tant bako yoka que mais c'est tambwe ba financer kaye par fondation Maman Denise. Il y a les médias qui ont signé les contrats avec la fondation Maman Denise Nyakeru. Ils ont pas partenaire sporadique. J'ai dit ceci, Okokuta jamais ni tokomi wapi ni nité. On doit refermer la parenthèse. Mais est-ce que toko bina nanu anyanya wanyanya avant que tokabwa. Bina nanu mwa muki anyanya wanyanya. Je danse parce que c'est une chanson qui m'interpelle, qui me révolte. Oui. Et tu n'as pas que moi muke na koti na politique. Et ça pour na bongo lisa au nyo se salema avant. Yemba ngona ni mwa muki. Anyanya wanyanya, anyanya wanyanya, anyanya wanyanya. Chasse kalomumba soi. Voilà. C'est pour dire que non, il n'y a rien, les mains vides, les mains vides, nous, l'héritage de Lumumba. Okay. Donc, ça nous interpelle, nous, sans courir auto côté na politique, ça interpelle Baimboko, Bako Konzo, Baouti Ataba province, mais Baza, responsable de Kolo Lumumba, Koufela, na Joseph Okito, na colonel Tchachi, na Kisasengando, na Juge Yani. Bango wana nyoso esengeli to sala efficace pour que Congo en tant que patrie et que ne liboso tozo suki sana motuna kaka oyo moko na régime ya Kabila otetela ke mafumbe otetela mukala na yebi na kitetela te na zobosa ngapela esclave de mukala mwana biti Osolemo, oui, Osolemo. Parce que même à l'aéroport, Bachani ni Bachuka, Nde Bacha Nase. Alors, sous régime Kabila, aux autres qui s'émission, collègues, vous avez été la Kema Fumbe, to Olem. Nanonge to sololi awa, na honorable Ndeko Eliezer, na sepela ko chango. Bolandinga baimboka maso bozana poto bona Congo bona Sankuru que nazo ko confirmer que Montetela akotika la ka jamais ko trahir philosophie ya Kema Fumbe ata nipoka Mobutu ba trahisate nipoka Kabila ba trahisate nipoka pe Tshisekedi ba ko trahite wana eza philosophie eza ko boya oppression ko boya dictat ko boya imposition. Tu oses répondre. Si tu répondre, revenir parce que le biso te jouer sous Kabila. Pour n'avoir pas salaki, occuper la fonction sous Kabila.
mutu mokote azalaki mukalai na sens ya ndeko Eliezer et loko toza kondima ngatambo na kondima que non bao basalaki oyo to bandaki kozela basalela biso te mais siko biso batoto ye na bao ba ko continuer ko sala to ko jamais ko vandela na ko regretta ko yo salemi te oyo nde il faut to sala siko yo il faut to se juger parce que sinon toujours risquer to juger yesu na maomende nini ba yokana te de nini po kimi ekota na mukili ou bien yesu na satan ba yokana te nde ba yokana pona job. Ça c'est ce que nous ne devons plus faire ce qu'on appelle l'inventaire des fautes historiques. Il faut éviter. Maintenant il faut aller de l'avant. Aller de l'avant ngoloba ndeko eleza tunanga tambwe okomi député o sala nini pona mboka na yo. Voilà c'est ok. Le temps présent. Oyo salemité, nous n'allons pas, on appelle ça l'irréel du passé. Tokoki biso ko zongela ngote. Siko il faut de to sala. Oyo Kabila sala kité. Oui, alors tout le monde a des présidents Tshisekedi a salé la biso. Oyo bato basala ki na président Kabila té, to président Mobutu té. Bato ba osana président Tshisekedi ba salé la biso. On ne peut plus. La kisende bimage wana interpeller ba gouvernement, interpeller ministre. Que non interpeller ba député que bossa lande oyo sengeli bino bossala mais ko lobate que mutu na mutu akende ko yiba ou bien bimisa na poche na asala na place à gouvernement oui et ça bien en tant que action sociale participative na développement honorable mais exigence éthique qui ne relève pas de la politique ça toujours ceux qui s'émission la CPLI un petit mot sur les bureaux na yo ki wana remarque il y a une pétition eza solo tolo. Bon, on a na mona ezaka ba député union sacrée de ba ko le bango ba taxa qui. Est-ce qu'il y a une pétition? Bon, en tout cas on a moni pétition et puis nga no lo bango en tant qu'individu, no souhaiter pétition té. No lo bandé président Bosso asala ba manso puke. Ba o alobaki keza bereur o jani na salaka té ya ko ya nangote. Asala lande siko population. Nga na ko bunda pona yango. Il faut saler la population. Ce qu'on a salé l'été, à ce moment il va s'exposer. Mais maintenant là, on ne peut pas. C'est même immoral que tout banana la pétition. C'est immoral. Tout ce qu'on a nous, à ça, tout le monde a au moins une session ordinaire, 2 sessions ordinaires. Maintenant on peut encore te juger sur les 100 jours parce que ça devient la lettre. Merci honorable André Tambwe. Donc il n'y a pas de pétition. Ndenge batu bazolo bawane za lokuta pétition ezate contre Mbosso. Na ebisa kibino que izana batu bazo souhaiter union sacrée éclatée bas là donc bazana ba laboratoire ngobo moni battaque contre Moïse battaque contre l'union sacrée battaque contre les chefs de l'état donc okotuna batu ba wele nini loko ezate balongwe kuna voilà tantôt ba assistant parlementaire ba kei nous savons c'est pas normal. C'est que nous disons sous Janine Mabunda bazali ko futa mato bazali ko futa maté nous le souhaitons. Est-ce que yo d'abord au Vendéa na plateau ba si ba futi yo député yo moko non mais wana union sacrée ça est un problème parce que bon moi qui communiquer à présidence engagement nyo sa dépense publique qui fait wuta ko ndenge caméra kota prison de to moni direka basika abanda na communiquer oya mabe wana merci wana boye bien to komona 100 jours après pour na nyembo na yebite soke koya merci bande konanga na sukisi a pour émission lelo ce que je vais faire remarquer aux gens Nambaki collègue j'aime André Tambwe parce que c'est quelqu'un qui affronte quand même les médias et quand il m'a écrit qu'il veut répondre je lui ai dit collègue il y a qu'à répondre mais j'insiste sur une chose quand j'ai parlé il y a l'état et sa personne morale bisoba tunde tozali ko animer l'appareil de l'état et ko senga que tout ça là un effort Soti biso moko il y a l'ancien président le président américain qui a parlé de la diplomatie de la puissance des États-Unis alors que un État qui n'est pas capable de se donner quelque chose ne l'obtiendra jamais de la communauté internationale. Tokotika na faiblesse quand on toloba biso africain ceux qui tolobi communauté internationale ils ont bloqué biso communauté et ça le kuta comme il est là c'est la même chose que dans nos provinces. Ngai nazo souhaité je le dis encore. Natanga awa bandundu awa bazwaka avion te pona okende bandu. Camion remorque sima awezana $8. Pona ekoma babongisa ta bandundu. Combien de premiers ministres, combien de présidents de l'Assemblée nationale, même Mbosso bandundu bazakun anyanya wanya. Quand je parlais de ça, longwa kuna Eliezer kende kuna tanga bakasaye.
J'ai parlé de la Lomami, na l'hôpital là. Yo chomona province ya Lomami, c'est l'unique province ezaka na aéroport place avion ya kokita. Ezate. Eliezer, yo vanda kuna yo na kisasa wana ezaka ka ndengwa. Quand nous parlons de gens, bissomokoto prêché par l'exemple, on doit prendre à mener l'État chez nous. Et on doit prêcher par l'exemple. Deli Sesanga, je l'ai toujours félicité, l'Élie de Louisa. Bokende na Louisa. C'est pas que l'État qui n'a pas ça la sokinine, mais Deli okokuta ena ndako moko mi balemisa. Donc, quand même, azana ndako na Louisa, azana ndako na Masuika, pas n'importe quel ndako. Azozo ba ingénieur na Kinshasa ba keko tonga pas ko bricoler. Ozo atuka, OK wana bochebo, bozocha lokola pavement yang. Non, c'est pas possible. Les années on n'a pas qu'à se remercier, hein? Mais le débat reste entre les OTT là qui m'a fumé. Le débat c'est chez vous jusqu'à ce que vous bondissez. Merci. Plus 243 998 311 332. Merci. Tout le monde a lobby et vous aurez l'honorable Odi Kalonji, l'élu de la Tchang. Masolona de Pité, c'est pour nous tous. C'est Bolanda qui est honorable Ados Ndombasi. L'élo, c'est l'honorable Tamboué André. Bien que Aïna a droit de réponse. Nenge Boyoki Wana. Vous avez l'invitation, c'est pour nous sujet, monsieur. Oui. Nenge Boyoki Wana, Otete là. Mi voix Mbongo, Yakotongana Kinshasa, mais pas na Bangote. Wana ya l'état. Voilà, tout le monde. Allez, on se retrouve. Merci.